Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bonjour, bonsoir, na bande konyo, surtout bazali na kolanda biso na libanda ya mboka. Bienvenue dans votre émission Non Stress. Kande na lobaki émission Non Stress, ils en ont toujours pour na bino. To ebi toujours na Congo check check to message toujours na repé sa bino ba histoire à bien, ba formation à bien et puis ba émission à bien. Kande na ebi sa bino toujours wana ko bossa na te mon papa, mon boss. Hein, mon boss mon tombo sibu papa o asolara bien na ba na ye salut à toi ba boss l'équipe ba boss nyo surtout ils ala net ils ala téléphone nga oni za malubatanya weloli na pesi susu mbote mingi na mtoza na sima caméra metitima salut à toi na rokende musika te ka ndenge boyebi toujours que je suis pas seul na kati ya plateau na bino nazali na stagiaire na bino j'espère que kamingi te brozo ba mbote na ya kopesa bino mbote mais avant que na pesa ye mbote na kozala déjà na signaler bino que to yambi maman moko boy o besoin ko découvrir ye kala mingi te au à côté ya biso moi mukie liloba et puis à côté sa témoignage ya vinaye. J'espère que brozala décité na kati ya maloba na ye pe bato belé ba kozwa leçon. Quand na ipsa bino kintanzali na stagiaire o boyebi na osepela ye moko apesa bino mbote. Te oza Marcine Kabouya, autrement dit Céline Pessi Bambote na batno so ba Hollande bo s'abonner toujours na Congo check check TV boza de suite. J'espère que bien surtout boti koyo kabambote ya Marceline quand na epsa ki bien toujours na ibande l'émission qui to yambi maman moko bozali ko découvrir kala mingi te biso surtout ko découvrir peut to koyo kamaloba nini ya kitoko na témoignage nini o amemel biso na kati ya plateau na kati ya site na bino Congo check check tu vis na émission na bino No Stress. Merci beaucoup mbote maman. Mbote maman. Mama to yambi yo na kati ya émission No Stress na kati ya Congo check check TV toko sepela oyebisa bandeko bazali kolanda na libanda ya mboka kombo na bon na pesi merci mingi mama Tany na koyamba oyo ya minga lelo na émission ya Congo check check ngai na mama na mzae mama José Mujinga. Merci beaucoup maman José Mujinga. Maman José to yambi yo na kati ya Congo check check TV. Maman José lobaki na biso kozali na témoignage yak moko kitoko na masula kitoko pona ya koyebisa biso na balanze bazali kolanda biso. Maman Mujinga tolingi to yeba na bandeko bazali koyeba bazali kolanda biso sujet le ezali est-ce que kisi ezalaka to ezalaka te. J'espère que yo zali maman et puis ozali mosali na nzambe oyebi nini okoki koyebisa biso na réponse na mituna na tuni. Oui merci maman pona ngai kisi ezalaka te nzambe aleki nyonso kisi ezali lukuta ba oyo bakangami oyo na ba problème bazo kende po baluka nzela ya kisi ba mususu basalaki bazo mituna kisi ezalaka te nzambe azali likolo na nyonso nazo yebisa bandeko na ngai ebele tozomona bango baza maboma ebele babebisi ndako na bambala ebele ba jeune fille bazo sokola ba biloko nyonso sala boye bane ebele ba perdre mabala bango kilo pona nzela ya kisi ezalaka te lelo na ye penza pona ko consoler bango ke kisi ezalaka te nzambe azali likolo na nyonso kisi ezali lukuta munene mama pona nini nakoki koloba bongo ngai lelo nazana bino ao nazalaki pe elenge nabalaki libala na ngai bien na mobali na ngai tokoba na koluka mobali na ngai azwaka mbongo ebele na nzela ya kisi te na nzela ya bakamarade bayebisi ye soki okoti boyi okozwa koleka awa mobali ayebisi ngai te ye moko abandi kolukaluka lolenge ya kofulisa mbongo na ye ekoma ebele metango aza koluka wana tozalaki pe na mbongo tozalaki pe bien tozalaki na eloko moko te oyo ekoki kotinda po aluka wana kaka na masolo oyo lelo bana mosusu bazoyoka yango oyo aza na boye ifonga pe na luka oyo aza boye ifonga na luka amoni wana muke
alingi azwa koleka tango akei kozwa papa moko ayebisi ye avant nasala kisi il faut naya na ndako na yo na mwana mwasi na yo napesa bino protection mais protection ya solo ezali kaka nzambe nde aza na protection wana ayaki aye komona ngai abandi koyebisa ngai ndenge eza boye tokomi na mbongo boye vi na biso ekozala bien te wana nayaki po mobali na ngai aye koexplike ngai po aconvaincre nga nalobi mpo na nini alobi tala ndenge totambolaka na mituka toza na bana toza na baprobleme na batu il faut tozala na protection moko boye ata accident yo okoki koleka te ata likambo ekoki kosalela eloko te na nzela wana nga nayebisi ye na kotala chaque fois akomi kaka olobi nini tala kaka nga mpe naza mwasi abala ngai mobali na ngai na ndimi aye na papa moko na ndako papa wana asengaki mbongo atie biloko na ye na se asazwi ba ceinture ba elamba na ngai akati ya papa atie biloko na ye nyonso akangi nga na loketo akangi pe papa alobi ndenge boza boy muntu akomona bino te bokozala ata mutuka ezo ya boy yo kosote kaka okei na ngambo tondimaki tango natikalaki telema makambo nyonso za kosala me ngai nazalaki akosambela nazalaki mwana tokola na église catholique papa na ngai azalaki muntu wa catholique mama na ngai pe nakula pe wana nazalaki pe moyembi wana chaque fois nazalaka koyemba tango asilisi kisi wana ere ya kolala na bandi koyemba nzembo na ngai ya nzambe tango na yembi nzembo wana makasi sentir wana ebungaki tango ebungaki natali nazali sozi na sentir te ngalobi nayebise na bangi nalobi sentir ebungi na koloba nini nayebise tala awa sentir ebungi oyebisi nani nayebisi mbana ngai ngalobi tala sentir ebungi nazomona ngo te alobi tellement yo oboyaki seke ozaka ka obwaki ngalobi te nabwakaki te sentir vraiment ebungi alobi te andimi te elekeli ngai pe po sentir wana ezalaki na mibeko okoki kosokola mai na pamba te ifo zala na ilamba bokoki kolala na mwinda te ifo boboma alobi ifo na benga papa wana aye kosala lisusu sentir tango navandi nga alobi sentir wekokolongwa koma naye kotala nga alobi te ekozala nzambe na ngai aboyi biloko oyo me nazalaki mwana ntuka namoni yango bongo te namoni lokola eloko moko boyi tango bakeye koyebisa papa wana papa aye alobi mwasi na yo mpenza namoni nazokoka mpenza kobandela te botikala bobanda koluka lisusu papa wana abangaki ndenge basololi nga mpe nayebaki te mobali atikalaki azaka komitungisa akei koluka lisusu kisi mosusu kisi wana bapesaki ye wana ayebisi ngai te ezalaki na biloko ntango alingi akende mosala akozwa biloko wana alobi shambui toleka liboso chaque fois azoloba bongo sikoyo moni lokola amonaki réaction na makambo wana te pardon okomeka nanu kofe comprendre bato papa azoloba jambui wana elakisi nini ezalaki muntu oyo bapesi ye kombo ke kisi oyo kombo nango eza shambui soki olingi okende na misala na yo yo koloba na porte ke shambui toleka donc so na comprendre bien papa azalaki ntango azwaki kisi wana abaki kotambola ye moko te azalaki na esprit oyo ebandaki kotambola na ye aire nyonso ata na aire akolia ata soki alingi abima me yo moko obaki komona ye te kaka ye moko azomona oui mama ezalaki bongo na ye mpe azalaki komona yango te ezalaki kaka na kondima ke nazotambola na muntu sikoyo akei mbongo ezomonana te namoni akomi koloba shambui soko okolinga okende okei soko okolinga te ovandi na yo
j'ai nano ko fait comprendre bande ko zali kolanda yo que papa tanga moni que ki mbongo akena ki koluka ezoya nango te sika komi koloba jambo toke kaka soko kokende c'est que alembi soko kolanda chambo yeso tokende kaka c'est que alembaki siko yo moko siko tango monaki papa azolo baba biloko wana jambo itoke otunaki ata papa te poni ozolo ba nyonso to jambo chaque fois nazalaka kotuna mama ekomaki penza ke tozala penza bien te na ndako na makambo wana me nga pe na yekoloba asala kaka ndenge ya komona siko namoni ayekoloba namoni makambo oyo penza eza bien te siko nazokende kozwa kisi penza ya solo me nyonso wana toza kosala kaka mosala mbongo ezalaki komonana mbongo wana nde aza kopesa banganga wana mbongo wana nde ekokende na makambo wana me tozalaki penza na pasi te sima ya shambui akei kozwa kisi mosusu wana penza nde kisi ya suka ntango aye na kisi wana baye na papa wana nzela moko papa amoni ngai atali bana atali makambo nyonso apesi ya rendez-vous alobi na ozonga. Pardon, wana bobota ki déjà bana combien bozaki za wana nakomaki na bana mitano 5 enfants tango akei papa ye kozongela biso papa zongeli biso alobi maman il faut omibongisa vie na bino ezo changer fongola motem po nasalela bino eloko ya suka ngana tuni papa ngalobi eloko ya suka wana eza na problème mosusu talobi non eza na problème moko te bino bokozwa kaka mbongo papa ye apesi ngai papier akomeli ngai biloko akosomba ebele na biloko wana nayebi ndambo alobi nasomba basoso ezalaka na basoso moko ezalaka bapole nango elalaka te bapole ezalaka kaka ya kotelema ayebisi ngai asomba basososo wana nasomba suki ya mundele nasomba babilo suki ya mundele ndeni ba plante non ba suki penza ya mutu mwimu ya mundele bateka kango pena ba mama bateka biloko ya bukoko ezalaka nango nakeye na sombi biloko mais avant nakende kosomba biloko wana nakotaki na ndako nayebi te toki esprit ya nzambe soki nini nabondelaki nayembi lolenga ya nzembo oyo nayembaka si ere ya ceinture ntango nayembi nzembo wana nalobi nzambe na mitiki na maboko na yo nakei nasombi biloko nyonso. Est-ce que okoki koyemba nanu mwa loyembe wana obaki koyemba soki olingaki ntango olingaki opri loyembo wana eza na banota na biso ya kala ya eglize ya mission ezalaki koloba boy musungi diwanyi Yesu mwana wa Nzambi tatondindila mwadi kumesu kwebe undame bimpe musungi diwanyi wamakenga anye osoni ajike ndenzembo oyo nga nazalaki koyemba na yembi nakei nasombele biloko nyonso naye nango na soso wana nganga lobi tokosala 3 jours po tokata soso oyo tozo yamba ye na ndako nazolamba kotia ye mai ya sokola makambo na 3 jours wana nganga azokenda azoyaka na ndako wana nganga ke epai te azalaki kaka na ndako avandaka na ndako siko ntango siko nganga baki kovanda na ndako bana babaki koloba te mama oyo nani ye papa azalaki kobenga ye papa biso nyonso papa bana mpe bayebi kaka ke ya kozala koko soki bana mpe bakomi obenge koko pardon mama nazalaki nga moko te nakomeka mwa kopesa moninga j'espère que azali mwana mitono akoki kotuna yo mwana premier jour oyo papa ayelaki yo lisolo wana bokende kosimba kisi tonke mwasi réaction ezalaki nini bon mama Marceline ezalaki lebandeli asa ayebisi ngai ke naye na protection oyo ya basinga oyo nauti kobetela bino oyo ya sima azalaki kaka na projet na ye yake il faut nazala kaka na kisi
tobendani na ndako mingi ezalaki matata mingi namoni ke asala oyo alingi nazalaki contre nango mais tellement azalaki mobali azalaki kosala ndenge ye amoni nazalaki lisusu na liloba koloba te nalobi asala kaka oyo amoni. Merci beaucoup. J'espère que Bayoki ndenge maman à répondre. Maman, okomeka kopusa na susu na lisolo na biso bien olobi ki tangu bana bazo benga kaka koko tangu na troisième jour wana tangu kokaki eloko nini esalemaki na sima na troisième jour wana. Troisième jour wana tokomaki na soso na biloko nyonso nga na sombi tokomi na minuit bayekola musangai balobi ngonge koki papa il faut sala musala na ye na yebisi mobana na lobi en tout cas na lembi makambo alobi seke yo lingi esengwezala na ndako te olingi pe tozala na makambo minene te tala batu nyonso oyo bakingandi bazaka ka bongo balukaka bakisi bawo nyonso batu nyonso zo mona wana yo ndo yebite ngande na tambulaka na ntake mobali na yebi mwasi na ngai fongola motema komona esengo eza ya mabete batu nyonso balekaka nango tangu yo zoboya na zomona lokolo za mutu moko enemi na nga na kata ndako oyo na yeko bima libanda nakuti papango tovandi biso misatu papa yebisinga ke mama ngonge koki yondo koko pesa biso nzela poto sala musala na tuni papa na nzela nini wanga na kopesa alobi folo ba maloba ya makasi oye koki kosunga biso po makambo yesim na yebisi papa ngai nazana maloba te ngai na yebi makambo akisi te soki kisi oye yeke eza ya esengo ezana na esengo soki yeke eza na likambo na sima nango en tout cas na kopesa nzela wana te papa tomboki ayebisi mobali nanga lobi mwasi na yo penza alingi te maloba lobi wana penza nzela ekozala te mobali na ngai na butu wana te yolinga lobi ngai na kochange maloba te ka onga na lobi wana soki kisi na yeza ya bien asala nango tokozwa mbongo mais soki eza na likambo mususu en tout cas ekosimba te mama koloba bongo papa wana ayeko kata soso wana na moto umeli pe tokomeka na ba 2h du matin. Bobandaki cérémonie nini po papa andima kokata soso. To bandaki na 0h30 ti 2h ndakati soso. Ayebisi biso ke soso oyo soki kufi etali likolo c'est que boire sûr soki etali na se c'est que likamwa malamu ezate tango wakati soso wana soso atamboli lopango mobimba moto ebwaka mikuna soso zobunda soso yekokufa atie tolo na se. J'espère que avant toko bana kata lisolo na biso bozali kolanda makomo nzambe asala kamoni nzambe soki aponi yo déjà ata satan zolinga abenda yo soki déjà nzamba lobisa ke te mwana azali yangai yebake ndako nganga ebunga nango na yo te. Alors namona ki on dirait Marceline azala mutuna alinga ki atona c'est le quoi olengisi papa wana siko ni na makanisi no kanisa ke papa wana za ko comprendre ka zanganga oto ozalaki kaka bongo mais na yebi ke papa wana zanganga po ayaki liboso to sololaki na ye na uti ko yebisa bino to sololaki azongaki alobi na koya pona ya kosala musala na yebaki ke koya na ye il faut sala musala to sombi biloko esali 3 jours ngonga wana ke il faut asala musala siko maloba na ngai ndenga nazali koloba wana ngape nazali ko comprendre te nazali ko bimisa maloba wana ndenge wana nde na répondre ebongo nde akataki soso wana na ndenga soso akeko kufwa na mabe. Donc to maloba na onde bangisi pe esali ke échec ya makambo ngaka sala esimba te
nayebi te soki kozala bongo po tozo continuer na lisolo. Merci beaucoup, j'espère que boti kolanda ndenge mama uti koloba mais trop ba toujours na lisolo j'espère que batno surtout bazali kolanda biso na lisolo na biso tangu nganga akataki papa na nganga akataki soso et puisque tangi talaki na c'est dans ce que la kisi le kwetali na c'est donc c'est que kisi wana e yaki na ndenga bien te. Oui, tango esali bongo na moni nganga azaki so na esengo te mobali na ngai azaki so na esengo te ngape na comprendre que c'est que mission oyo e réussir te aye kozwa kalebas bino batumsu boyebi ezalaki na bamboka baza kotokela ngo mai asali kalebas wana très bien tosi tosombaki yango pe atie biloko akotisi na chambre na coin ayebisi biso atikeli bino bomengo na bino papa chaque fois tango azobima po ake kosala mosala na ye il faut aloba eloko nyonso aza nango besoin na place oyo et puis bana bakoki koleka place wana te tosala yango lokola mwa hotel moko boye ezala ndenge wana na chambre atikali biso wana totikali tango totikali il faut papa asala eseuil ya kisi abimi mbala liboso esimbi te azongi alobi nakei namoni makambo ezosimba te papa azalaki diamatifer tango akei na diama asombi bien bapesi epris ya makasi me muntu po apesa embongo azopesa embongo te aye alobi nazomona nalingi basombanga diama me bazosombanga na prix wana te ngape nayebi te papa esengo ezali susu te makambo ekomi kakandakanda ezali susu bien te mbala mosusu azongi tango tosali na kisi wana 2 semaines mama tani place kisi ezali ekomaki kopela lokola mbabula ozopelisa moto ezosala boye yo vandi boye ozomona place wana lokola mbabula ezopela namoni papa azolala lisusu na chambre te abimisi musu mususu akomi kolala na salon au moins na chambre ya bana ngana lobi ndeni ni yoko na chambre wana penza nazosepela te tangu mbabola wana ezopela yo po baki komona yango bien papa kam tabaki komona po bima na chambre yenda bandaki komona tangu ngabandi ko système ndeni ni yoko komikoka tala bien place qui sezali wana on dirait moto ezopela place wana tangu na yeko tala ya zate na moi na mone eloko wana ya mibale tokomi ko yoka oyoki penza muntu asali na ndako papa yoki ngape na zo yoka penza ebangisi na bimisi bilamba na chena salon na komi ko lala place bana papa komi ko lala na salon totiki chambre ibongo bana tangu kisi na tangu ekoma ko bana babaki ko yoka ngote to ezaki kabino bapa tellement tozalaki na habitude ko bana bazaka ko kota lisusu na chambre na bisote ezaki kaka tokangi biso mi balende tozalaki wana pona ke mwana koki koya kotala biloko toyebi te tozalaki na kobanga ta ko kende place na komaki kobanga banga mingi vie ya kisi ozanga kimia ezalaki lisusu te mama inazaki lisusu na esengu te na komi chaque fois bato mama ni makambo nyonso na komi komona ngo mabe na ye mobali na ndako tozali susu na harmonie lisusu te tokomi lokola bato tozana ni problème tangu na moni eleki papa komi kokonda mbongo pe tozaki na ngo mbongo komi kosila lisusu mosala ezosala te koliaka bambongo ngo ngai nde nazalaki na biti d'ailleurs moko nazokende kaka na église na komaki na réveil na 30e communauté na source de Kion wana kisi wana ezaka na ndako kisi ezaka na ndako na yeko yebisa papa ngalobi boye na benga basala nzambe baye kolongola eloko oyi aza kolinga te eleki ngalobi non ngana koyebisa kaka bansien baye kolongola tango na yebisi bansien na biso balobi photo ya tosala prière lisusu 3 jours baye tolali na bango pe 3 jours na ba prière ya makasi nde baye ko vandisa biso na papa bayebisi papa il faut
au confession pour toyeba ke ezali nini pour to pe tolanda ko nde papa aye ko fongoma lobi kisi oyo ezalaki kosenga mwasi na ngai oyo tango ayaki mbala liboso ayebisinga ke mwasi na yo azana makasi po ngai pe atambala zaki na mbongo ngai pe nazala ko débrouiller na ngai kosala defisa biloko na ngai koteka biloko en tout cas natalelaki mbongo na ye te na oyebisi ye mwasi oyo mpenza kosalela mosala mpe okomona makambo ebele papa andimaki me ayebisa ngai te naso to comprendre bien kisi wana ezalaki ke yo nde oleka okufa sikoka na maloba wana olobaka wana nde esalaki ke kisi ebebi mpe olekisi te. Oui, na maloba na ngai na avant nake kosomba biloko na yebisi yo nayembaki nzembo na ngai oyo nzembo oyo ata lelo tango nayembaka ngo ezalaka penza lokola nzembo na ngai ya makasi avant na bondeli fo nayemba nzembo na ngai oyo siko tango na bondeli nayembi naza lokola nakomi na protection moko boye siko tango alobi loba po tokota na ndako ngape nayebaki teke kokota ezali kokota ndeni nayebisi ye kaka ke soki ekozalaki eza mpona esengwa mbongo esalamu soki eza na eloko mosusu esala te yango wana papa aye koeshue likambo wana naye koyoka na bandi kolela basala ya nzambe ebisinga te mama okoki koboma libala na yo mpona bongo te aza mobali na yo tata bana limbisa ye ndenge biso bamama tozalaka kaka na mosala ya kolimbisa me bango bakokaka kolimbisa biso me ntango basala nzambe to balobaki bongo olimbisaki papa en tout cas nalimbisaki ye totikali lisusu ensemble tango to continue lisusu papa telema azalaki na susi wana marke tokeye église basali bakomi koya na ndako ye susi na ye ezalaki bongo te akei lisusu koluka lisusu nimero mosusu ya makasi nimero wana nde ezalaki ya suka o ngai pe nalobi no ngai nakokoka lisusu te ezalaki na papa moko azalaki na quartier wana toyebani na ye akomi mokolo papa wana akufi papa azalaki basengi ye ke fo moto oyo bakundi lelo ya mokolo akende akata ye mutu bake kosala cérémonie wana yebisi ngai te papa azwi makasi ntango bakei na cimetière amoni aye kozonga na butu asali ainvoke milimo wana akati atie na saki na cimetière na makila wana ntango aye na nzela akutani mpe na bato babotolo epe mutu wana akuluna babotolo epe mutu wana aye kobima na makila wana binini papa akomi liboma wana papa liboma penza moyen kosala eza te nayebaki soro te sikoyo akomi koloba makambo nyonso wana kaka na liboma na ye wana komi kobe nasali boye nayozi mwasi na ngai oyo nayekei kosala boye akomi kotangatanga bato nyonso na makambo oyo asali na bakolo oyo ebembe bayebi ke papa kingandi akendaki mama soni namoni ke kisi ezali te siko sora papa ezalaki nini ti papa ti siko aza na bomoi te soro ya moto aboye ekoki kozala na bomoi ezali susu na bomoi te ezalaki komema ye kaka na nzela oyo ezalaki komema ye wana yazali susu te. Merci beaucoup. J'espère que ça m'a tokom na suka émission binomo booti koyoka ndenge mama auti koloba. J'espère que to rozwa liloba suka we kozana na moi conseil moko ya mukie pona biso na pona bandeko bazali kolanda biso ba mama vraiment ba mama de basimba kalibota ba mama lokola maman na habité na to comme na suka émission liloba suka nini moi conseil okoki koloba na ba o bazali ti siko na vie wana ekisi bazali kobimate bazali komona lokola nzambe azate ke kisi nde mutu simbi bo moi na ba mama tanya banda wana ngai na komi na musala ya kosunga mabota oyo ezwi baka lokola yanga oyo ezali na mawa lokola nga pona kolakisa ke kisi ezali te nzamba za munene nzamba azali makasi tala nzembo ya pamba
ezalaki kobebisa toujours misala ya papa sans kobondela kolakisa ke nzambe aza na makasi ya kosakana te. Diable azokosa biso na nzela ya bakisi wana aza na makasi moko te. Totikali komona mbongo te, tokomaki na ndako lokola bato ya mawa esengo ezalaki so na libota te, lokola bato mosusu ero baza na esengo te. Ebele bazokufa na bomwana bana batikali muntu akufi mpona nini? Mpona koluka mbongo. Me mbongo oyo tozoluka awa eza eloko muke oyo nzambe alobi ke boyeba bokonzi na ngai, boyeba na bolamu na ngai, nyonso bokozoka lokola matabisi. Me tozoyeba wana te, tozokenda kaka kokota na nzela wana. Me esengo ya mokili oyo ezali muke. Muntu aza na mbongo omoni azokufa, azotika mituka, azotika biloko nyonso, akei koluka yango na nzela ya nganga, mosusu abomi bato me azotika yango. Me pona nini tokangama na eloko wana? Malamu tokangama na nzambe oyo azopesa biso ya bien, ya kimia, lokola biso toza boye. Naza na oyo nga nasalaka te, naza na kimia, nalalaka na kimia, nalamukaka na kimia, naza na problème moko te. Nzela wana nazoyebisa bandeko na ngai, bisika nyonso bokozwama, bokoyoka mungongo na ngai, en tout cas bokangama na nzambe wana. Azali malamu, bolanda nzela wana te, ezali nzela moko ya mabe, ya mabe, ya mabe. Merci beaucoup maman ko ozantana mwa mutu moko to mibale ya kopesa mbote na place bazolanda. Pona nini nazala na bango te? Nazali na mwana na ngai Yvette Masanga Naomi na États-Unis, na koko na ngai Prince Ndala na mboka ya Obama, lelo tokomi koloba ya Trump. Tozali na bandeko ebele Kayemba kuna na Belgique, semeki na ngai ya malamu oyo na kontaka mikolo nyonso mbota ya yo yango wana. Merci beaucoup maman nazaki ngamoto na kokende ko pesa micro na Marceline, moi liloba suka Marceline mo bambote ngunga DG pour ngai na pesi na papa Mopao le roi de la forêt na Saint-Étienne plus 42007 bambote no yango wana. Bosani te sœur propre Yvette Ndala na bébé Prince to bosani binote mbote boza toujours car na Congo Check TV boza de suite. Pour émission na biso comme na suka bo s'abonner toujours na Congo Check TV na bosa na tembote na ngepa ya papa Mutombo Sibu na famille Mutombo nyo surtout bozali kolandanga libanda ya mboka. Merci beaucoup be mission aboende bozali na bango bozali nango posa pona batoli et pona kopesa leçon na ba vie na biso. Merci beaucoup na obazaki liboso bazaki toujours wana pona kolanda émission na bino non stress na témoignage ya kitoko boy oto ki epesi biso leçon na ba vie na biso. Merci beaucoup na lingi bino mingi, je vous aime beaucoup. Tokutani na mokolo ya sima. Congo Check TV Yasibo Mutombo, Congo Check TV Yasibo Mutombo.